équipe d'aviation, CAA, encore et toujours motivé, mais il y a 2 fois TD. Na année 2026, on peut, Azon Lissus Kokubisa, perfection, mais il y a un service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon, dit mélanger lundi Lissus, na mon côté na terrain, c'est Pelas de ces Pelas, à Tibabion, la dernière génération, le col à Airbus A320, pour la destination est dans ma province, pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, na 2026 Oyo, CAA, a conquis 34 ans motoka, na service ma client na ye. Ah, CAA, mon CPLC. Bon, la vidéo semaine à votre avis, merci posé, bébé, ça, télévision, la pour la colonne, pour la journal, la peuple, merci, la fidélité, la confiance, au continent, au Danango, la journal, la bine, ma femme, maman, botte, la bine, tout pour la journal, pour le nouveau procureur général, après la cour de compte, dit, Timpa Kapé, bah, membre, monsieur, soumis, balai à institution, Oyo Bango, bah, prêter serment, week-end, de l'équipe, bossé, à chef de l'État Félix Antoine, exécute tout le monde, constitution, Mboka, et Talissi, avant, Babanda Moussala, Nabango, Tobe, Tabango, Masolo vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Sambaya, Zaki na réunion, week-end de l'équipe, na cabinet na Moussala, et longo la délégation, il y a mission technique, la Fonds monétaire international, FMI na Mukisi, Oyo, et tout le monde qui pas représentant na Bango, na République démocratique du Congo. Fabrice Lundombi, héritier, ma plus d'Obstinio, rapportation. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, à Salaki, réunion Moko ya Kafu Kafu, réunion technique, vendredi 27 février 2026, na cabinet na ya Mosala, et longona mission technique ya Fonds monétaire international, FMI na Mokuse, Oyo Kamba Makibongo, na Calixte Aokposi, chef ya mission ya Fonds monétaire international, pour la République démocratique du Congo, Bokutani Oyo, ezalaki na cadre, ya ba travaux préparatoires, pour la 3e revue, il y a programme soutenu et pas il y a facilité élargie, il y a crédit fait na mokuse et zali bongo na objectif collecte de données relatives pour na repère oyo et zali bongo structurel bo simba ke ba discussion oyo et pourtant ki mingi na 2 points et zalaki na ordre du jour il y a liboso et zalaki accord il y a partenariat stratégique paix fiscalité pétrolière pour na oyo etali accord stratégique vice-premier ministre a rappelé qu'il na ba principaux aspects économiques il y a accord oyo et zalaki signé le 4 décembre 2025, Oyo entré en vigueur na yango et salimi mbalamoko. Parmi les premières actions, Oyo ezalaki entreprise ezalipe mise en place. Il y a comité, il y a pilotage conjoint. Oyo ezali bongo organe moko central pour la mise en œuvre, composé na 10 représentants, 4 na yango 5 pour na chaque partie, pe yango ekotenir première réunion considérée lokola lancement officiel. Il y a processus ndenge Daniel Mukoko Samba a déclaré qui ezalaki pe a rappelé qui ba type ya ba projet structurant oyo ezali susceptible pour na contribuer na transformation de la structure économique ya RDC, minier, infrastructurel, industriel, logistique et stratégique. Désigné lokola parti ya République démocratique du Congo oyo bazali bongo soumise na partie américaine mingi ba projet ya corridor ya lobito oyo ezali considéré lokola levier moko essentiel pour na intégration économique régionale et développement ya ba infrastructure nyonso pour na oyo etali fiscalité pétrolière assuina ki ke dernier trimestre et généré bongo gain moko significatif en faveur ya l'état ya République démocratique du Congo na ensemble ya année 2025, bazon nyonso confondu comparativement à année 2024. Pour na patron ya économie nationale, objectif fondamental ezali kaka ko rapprocher ba prix juste et transparent, pour réduire de manière efficace oyo nyonso ezali ba dépenses fiscales. Bo simba pe boye ba kana suka ya bokutani oyo chef ya mission ya Fonds monétaire international Calixte Aokposi a félicitaki vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba pour la gestion moko na ndenge ya malamu ya fiscalité pétrolière. Bato ba participer ki na réunion oyo ezali délégation ya Fonds monétaire international, expert ya ministère ya finance pe ya budget, Banque centrale du Congo, BCC na Mokuse, direction générale de politique et de la programmation budgétaire DGPPB na Mokuse, pe lisusu comité technique ya réforme secteur na Mokuse, pe comité permanent ya cadrage macroéconomique. Tout d'abord, monsieur l'Assemblée nationale pour terminer que pendant 5 jours fonctionnaires parlementaires, il y a Assemblée nationale et il y a Sénat, il y a République démocratique du Congo, il y a renforcement, il y a capacité, il y a expert, il y a Assemblée parlementaire, il y a francophonie, AFA, PF,
héritier ma opinion avec ce qui ne va pas. Pendant 5 jours, experts y a assemblée parlementaire y a francophonie, Bakamba Makina conseiller régional Afrique chargé à formation à fonctionnaire et organisation y a stage P Sekou Kanté a renforcé qui ba capacité ba fonctionnaire et ba parlementaire y a Assemblée nationale P à Sénat République démocratique du Congo et Zalaki autour y a thème administration P organisation du travail parlementaire la légistique P ba acte non légistique et longona protocole organisé dans contexte moko y a modernisation de institution atelier oyo et visa qui quoi améliorer efficacité y a mosala y a administratif P y a 2 chambres y a parlement dans ouverture y a travaux secrétaire général, il y a Sénat, Jean Moukwala a insisté qu'il y a une importance stratégique, il y a formation pour nailler et permettre dans service administratif, base à la performance, base à la moderniser, base à la outiller pour nous faire face à des défis où ils allaient liés, dans l'évolution, il y a technologie pour le parlement davantage où ils allaient tourner et pas il y a des citoyens, programme technique, rédaction, loi, structuration et texte juridique, cohérence P ordonnancement juridique, évaluation, il y a impact c'est la loi, module union ces alliés destinés pour nous consolider les compétences et le cadre parlementaire où la mission principale na bango les alliés assistance na député sénateur pour l'élaboration de textes pertinents applicable et conforme à standards internationaux. Na malobana ya clôture Jean Moukwala a se félicité qui na qualité à échange et engagement manifesté et participant nyon son tango ya session représentant ya APF Étienne Boulanger directeur ya compte rendu ya Sénat français a commis qui ba échange oyo et Salemaki marqué na participation active et réel partage d'expérience cérémonie et se clôtura qui na remise ya brevet na participant directeur ya cabinet honorable président Aimé Boji Sangara ya Assemblée nationale na Jean-Michel Samalukonde ya Sénat secrétaire général ya Assemblée nationale P ya Sénat et longona conseiller régional ya Afrique ya APF procédaki na remise ya brevet satisfaction et telisamaki na qualité ya formation bénéficiaire telisaki volonté ya mettre en pratique na quotidien connaissance oyo bazui bosimba ke initiative oyo ezalaki autorisé na honorable président ya Assemblée nationale Aimé Boji Sangara pe ya Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge en collaboration na Assemblée parlementaire ya francophonie pe Université Senghor ya Alexandrie. Na masolo tali seni bo ke président ya seni Denis Kadima Kazadi ya kutaraki masolo week-end de longo na ba représentant ya comité technique chargé ya ko élaborer ba texte pour na amélioration du système électoral ya Sénégal. Stéphane Skade Baletal. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Feni Namokuse, Denis Kadima Kazadi, a clôturé qui va échange dans les représentants, il y a comité technique chargé à élaborer, texte pour l'amélioration, il y a système électoral na Sénégal. Na souka, il y a 5 jours, il y a Misala na Kinshasa, chef, il y a délégation sénégalaise, Souleymane Teluko, directeur général, il y a centre, il y a formation judiciaire, il y a Sénégal, à Talissi et Sengonaye, na souka, il y a mission, il y a immersion, Oyo et Salemaki, na centrale électorale, il y a RDC. Alobi bazuba privilège yako beta masolo en premier lieu na président Denis Kadima Kazadi avant qu'on visite centre électoral Bosolo pe kokutana na ba acteur ya plateforme ya ba confession religieuse pe président ya cour constitutionnelle boyeba sepeli mingi ba remercier ba autorité ya RDC na Sénégal kuna ba responsable bazali ko piloter processus électoral en particulier bango nyonso bakina sentiment ya esengo makasi ndenge Souleymane Teluko atalisi ati avant 2 innovations majeures oyo ekoki ko renforcer transparence pe ko moderniser processus électoral ya mboka na biso na ko adapter yango na contexte ya législation objet ya mission ezalaki ko échanger pour na processus électoral pe ko tala ndenge ni ba innovation oyo RDC amimi ekoki ko permettre ko enrichir ba réflexion oyo bango bazali ko mener na Sénégal dynamique ya renforcement ya modernisation pe ya processus électoral alobi et ko permettre bango bayeba kondima ke baspemi balé et retenir attention à bango lokola dispositif électronique ya vote innovation makasi oyo et ko permettre dématérialisation
pe ya ba étape mosusu ya processus ya centre électoral bosolo et ko permettre publication à temps réel ya ba résultat pour na ko garantir transparence pe fiabilité ya ba résultat à Monique a réservé quelques adaptations dans contexte ya législation na bango pe introduction il y a deux dispositifs et qui ko permettre ko renforcer considérablement transparence pe modernisation il y a processus électoral na Sénégal ndenge atalisaki. Honorable Maotweni, élu ya Selemba Wakitaki na avenue, il y avait 4 novembre pour na kovapiemi pour kanyos oyo et ça la kaba accident na ndenge et comme ko créer bon embouteillage côté pour Christian Kengebeni avec Simasmanel. Tango tobengaka ye honorable du les responsables ezalaka na tina po tango nyonso azalaka na écoute ya population na ye ya commune ya Selembao oyo bapesa ye mandat pamba te mikolo eleki azalaki saisi na même population oyo avande nzinga ya route 24 novembre ke bamituka oyo esala ba accident etondi ebele na nzela kobanda libulu ya kitoki mosi tina zape nyonso wana ezali kokoze ba embouteillage pe ba accident misusu kutu esali déjà presque 2 mois kaka esika moko molobeli ya peuple honorable Maotweni papa Selembao très attentif azwa kimbela ti epai ya bakambi ya ville ya Kinshasa précisément ministre provincial ya transport pour na évacuation ya mituka oyo na esengo ya population bazanga kite koloba boyi. Merci epai ya honorable Maotweni nde na sali effort ko mituka nyonso oyo elongwa tala biso ba mama to luka mbo na prince tant mituka na evanda ki somme bana bazokende classe bazo dévier macadam dans honorable tapese merci mille 2 mois plus de 2 mois balongola yango te botomoni sikoyo honorable Maotweni aye sikoyo lelo na mabele ayosala intervention mutu elongwe en tout cas mpona papa na biso Fachi Bedon akotala bato akosoutenir mpona mabele na biso eza badepute Maotweni asala effort mpo mutu elongwa soki ye te mbela adolola makambo mosusu. Ye moko pe papa Selembao dit les responsables honorable Maotweni a précisé ki boye na micro ya Info Lingala. Biso to onama na population on a to représenter bango peut défendre ba intérêt na bango. Tango na zala kisiesi na problème oyo banje to ba camion ezali abandonné ba camion accidenté ils ont abandonné na balabala l'état oyo j'ai créé ba bouillage. Nazaki obligé il y a se donner corps et âme, il y a une solution de par-ci et par-là. Et il y a comme un ministre et ministre provincial de transport pour une solution, il y a bref délai. Et nous avons une équipe naïe, basée à la place pour Salam pour évacuer les camions pour nous mango la fourrière. Nous avons profité de l'occasion pour remercier l'autorité compétente oyo ya ville oyo basistaki biso na évacuation bazo assisté sur l'évacuation ya bakamino oyo bande opposé bambouteillage insécurité na population na biso ya Selembao. Ah oui, tala libala kitoko entre honorable Maotweni elongo na population na ye ya Selembao bazala kami balete kaka ye moko honorable Maotweni. Association nationale de parents des élèves du Congo Anapeko na Mokuse Bango basala qui échange de vœux week-end de l'équipe na IPC limité na 13e rue limité sur place témoin événement Christian Kengebeni héritier m'appelle. Week-end de l'équipe na Institut technique commercial ya limité nde esangisaki cérémonie ya échange de vœux ya association nationale de parents des élèves et étudiants Anapeko na Mokuse na motomolo ya David Steve Diantezwa oyo azali président national après bamo ya circonstance de bulldozer David Steve Diantezwa azwaki maloba po na ko remercier tout d'abord ba membre ya comité national ba membre ya comité provincial pe sous-provincial oyo bazalaki présent. Président national akobaki na ko félicitaka Kalonda Nyangwe, premier vice-président national na réussite ya mission na ye na ba province ya Plateau, na Lomami,
Le bulldozer David Steve Biantezwa alobaki lisusu ke moto nyonso esengeli azala compétent po na kosala nyonso afin ke bazala toujours ba premier partenaire ya système éducatif ya mboka na biso. Président national abetaki pe lisolo ya ba organe privé oyo balingi basala neti kaka anapeko me bazali illégal. Qui fixe cette histoire. Anapeko ezali wana po na accompagner pouvoir organisateur avec détermination que bango nyonso bazali ko soutenir ba parents asukisaki na kolobake. C'est depuis 2016 Anapeko azali ko sala plaidoirie auprès ya président po na programme alimentaire ya éducation à la base. Na incident de résultat et yakapé parce que association les gens empêcher biso de jouir na ba prérogative na biso oyo ordonnance présidentielle apesi biso ndinisa apesi biso makoki pona ko installer le comité de parents partout. Je comprendrai encore que bango bazo kene na ba école biso tozana ba comité te bakeko tia y a pas de problème mais koya ko bimisa biso na ba école biso za comité de parents déjà établi alibaya ko bimisa bimanda ko ekomi ya ngai ah non tatani ni belolo wana ba ko bimisa nanda ko na yemoko o bima mwasi na yeba suya ko mwasi na bango bana mutuza zo o bana na ngai tatani ni belolo ya ndeko na ko dima biloko wana. Bosimba pe boyebake tout au long ya manifestation oyo ba échange et salimaki entre président et longona base na ye ya Anapeko. Pour nous permettre de voyager dans des moments qui sont copiés dans condition ya kitoko compagnie africaine des sociales nous pousser à Airbus 320. Oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager fois TD. Na année 2026, on peut, azon lissus ko kubisa, perfection de n'engager kosakanate, na ba service na ye, sécurité, confort, na régularité, bon di melange lendi lissus na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, à type avion de la dernière génération, le col Airbus A320. Pour la destination est dans la province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 ans motoka, na service et ma client na ye. Ah, CAA, mon CPLC. Paroisse protestant, CAC Lembagar, Yambaki, prédication évangéliste itinérant honorable Nrambou, la culture dimanche 28 février, la Dylan du Bas-Détail. Paroisse Yase Lembagar 1 na commune ya Kisenso et Yambaki mokolo ya dimanche 1er mars 2026 honorable Nerombungu Oyo Azali évangéliste itinérant Yende Azalaki prédicateur du jour Azalaki accompagné na délégation moko ya Kafu ba membre ya complexe scolaire Mama Pemba MPD bureau politique na ye Azalaki pe le soir accompagné na promoteur Rodrigue Mbungu et longona assistant na ye Bobo Mbungu nyonso wana po na ko assister na prédication ya honorable Nerombungu na paroisse protestante CAC Lembagar 1 honorable Nerombungu atiaki na thème le cœur de l'homme et Zalaki Bongo na mukanda na proverbe et pa wapi honorable Nerombungu évangéliste itinérant atalisaki ndengeni ni mutu esengeli abatela motema na ye a définisaki motema sur le plan scientifique pena oyo nyonso motema azali komema pona koyeba na kozala na litomba na nzoto ya mutu motema ya mutu to le cœur ezali bien protégé ezali esika oyo moto akoki kosana yango soki masekite même sur le plan spirituel ezali bongo esika oyo moto azali kobomba mabomba mi ya ndenge na ndenge akendaki peti na mokanda na Matthieu et pa wapi prédication oyo ezalaki prédication moko riche en couleurs
bosimbake bafidele nyonso ya CEAC Lembaga 1 batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te pamba te enseignement oyo ezalaki enseignement moko ya kafu bosimba pe boyebake honorable Nerombungu aswetaki pe mwa kitoko mpona bamama oyo ezali mois de mars asepeli ndenge nini mokolo ya dimanche 1er mars ezali bongo ye a se présenter lokola prédicateur na paroisse protestante CEAC Lembaga 1 nyonso wana bamama esengeli accompagner parole de Dieu na mwana bango oyo ezali bongo mois ya mars prédication oyo ezalaki capté 5 sur 5 ezalaki vraiment moment moko ya esengo ya mapamboli epai ya bana nzambe nyonso ya paroisse protestante CEAC Lembaga 1 na commune ya Kisenso oyo babénéficiaki na prédication kitoko ya évangéliste itinérant honorable Nerombungu boye responsable ya paroisse oyo révérend pasteur Jean Lelo azangaki te kotalisa esengo na ye soki mitema na biso ezali ya kobonga makambo nyonso kosala ba effet ekomonana exhortation par rapport na enseignement ya lelo ngai pe moninga nyonso oyo azolanda message oyo bisika nyonso azali to sala introspection totala mitema na biso est-ce que ezali malamu to ezali mabe pote mokolo ya suka jugement ezali nzambe akojuge moko lolenge bambuma oyo aboti oyo eutaki na motema na ye nzambe akumisama apambola peuple de Dieu dans le monde. Le poursuivre pour le journal pour nous savoir que famille Kaila, basala qui dévoilement, il y a Pierre Tombal, il y a Papa Nabango, Kaila, il vit la victoire, on est sur le canapé, plutôt qu'au samedi 28 février, dans la nécropole entre terre et ciel. Héritier m'a pris des d'or, tiens, du bazooka, na compte infiniment. Akufaki un certain 6 avril 2023 na âge à 80 ans. Papa Kaila Yivi la victoire. Mémoire naye ezalaki honoré samedi 28 février 2026. Pierre Tombal naye ezalaki dévoilé na présence ya bana, bandeko, baninga, pe baibani. Oyo bayaki na nécropole entre ciel et terre na commune Yansele. Sur place, prière et salemaki. Après Pierre Tombal ezalaki dévoilé na ba membre ya famille. Veuve Yamoui Victor Kaila Yivila, maman Cécile Nsimba azwaki maloba pe a déposaki gerbe de fleur naye liboso ya Pierre Tombal ya molongani naye. Papa bana basali ndakisa oyo salaka kati na baboti na yo. Ukeko sala tombo ya papa tango zongi na busala grade mati. Salaire mati. Tosane liki ape oyo nyonso yo sali bana kazi. Bagrade ko mata na misala na bango. Boye awa na ville ya Kinshasa lokola libanda ya mboka pe bazalaki en communion d'esprit elongo na bandeko nyonso na Kinshasa totangi lokola Enoch Kaila, Fischer Kaila, Marceline Kaila, pe Jason Kaila bango nyonso bazalaki branché en communion d'esprit na mai nyonso esalemaki na ville ya Kinshasa. Ezalaki moment ya émotion. Tango Jolie Kaila, mwana ya Papa Victor Kaila, elongo na lekina ya mwasi Nathalie Kaila, bango pe ensemble bazwaki maloba pour na ko remercier ba nyonso ba accompagnaki bango. Papa, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Bisobana tomona ki lolenge ya ko remercier yote. Fallait karato ya ko bongisila yo dernière demeure na yo pe to landi likolo biso pe bana to sali kati na yo yango pe au récolter. Nous voulons que tu puisses bien te reposer dans le demeure là où tu es. Merci papa. Merci. Nasima nécropole entre ciel et terre na commune Yansele, Libota Mobimba, Bandeko, Baninga, pe Baebani, se retrouva ki na complexe scolaire Kaila na commune ya Kisenso, école Oyo ezalaki fondé et pa ya Mowei. Awa ezalaki dernière étape ya cérémonie. Nyonso ebandaki na messe Oyo ezalaki bongo célébré et pa ya Abbé Gaston. Oyo na mateya na ye alobaki moto nyonso na mokili esengeli ayebake liwa ezali inévitable ekoki kokanga yo tango nyonso pe esika nyonso kasi eloko ya litomba ezali kaka moko na moko amilengele
tango azana bomoi tosala misala kitoko pe ya malamu pona ko marquer présence na biso na se na moi ndakisa ya papa Kaila Yvila Victor oyo azalaki moto ya misala malamu pe ya bolingo abe Gaston apesaki ndakisa lokola kotonga ekole na komini ya Kisenso pona bana batanga ezali misala malamu oyo moto moko te akoki kobosana boye nyonso elekaki vraiment kitoko bongo na sima bana ya mowei bazwaki maloba pona ko remercier ba nyonso ba assistaki na milulu oyo pe na réussite na yango ezalaki lisusu moment moko ya ba émotion tango moko ya bakoko ya papa Victor Kaila azwaki maloba Winner Makumbi pona kotalisa mo ya famille atalisaki poleleke bango nyonso na niveau ya famille bazali marqué na misala kitoko pe ya malamu oyo papa Kaila Yvila Victor asalaki boye perte na ye to kokende na ye ezali lokola baoba mobimba ekwei pe moko te azali pre ya kobosana misala kitoko oyo papa Kaila Yvila Victor asalaki. Bongo na sima ba témoignage pe ezalaki au rendez-vous ba personnel ya complexe scolaire Kaila bandeko ya libota ba ebani pe surtout ba oyo ba vandaki na ye esika moko bango nyonso ba rappelaki ba souvenir ya kitoko oyo bazali ko garder pona mowe. Malgré ba moment difficile, kasi libota ya papa Kaila ba se surpasser pour honorer mémoire ya baoba monene Kaila Yvila Victor oyo atika kibiso lelo ekokisi 3 ans. Bandeko ba ebani mon côté azali prêt ya kobosana ye. Poto mononga pona bana na miza potiba pe bokolo koko milango kitaka santé ya kito. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Ole sakaye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakaye. Ma ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbimbi. Nous allons communiquer écologique pour l'année leur tournée. Oh, suprême amour. Vivre pour t'aimer est un vrai bonheur. Ba famille Lupamba pe babutukila bazana mawa ya kuebisa na bandeko baninga pe bayibe na bango nyonso liwa ya mwana mama grande sœur peleki na bango madame Mampangulu sasa babutukila Tania ye akufaki depuis mokolo ya mardi 24 février 2026 na sima ya bokono na Ngalema Medical Center na Kinshasa. Boye programme ya matanga ezali boye mokolo ya jeudi 5 mars 2026 veillée mortuaire ekosalema na salle polyvalente Dinga SPI na Mokuse à partir ya ngonga ya 18h na commune ya Bandalungwa mosikate na croisement ya baveni Inga pe Kasavubu. Mokolo ya vendredi 6 mars 2026 ndenzoto ya mowei ekolongwa na morgue ya hôpital ya cinquantenaire na ngonga ya 8h30 pe ekolandisama na messe na cathédrale du centenaire ECC oyo ezwami na commune ya Lingwala. Bokundami ekosalema na cimetière ya Kimberley Memorial Park na route ya Matadi. Boye na sima ya bokundami le bain de consolation ezali prévu kaka na salle polyvalente ya Inga. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka madame Mampangulu Nsasa babutukila Tania. Vous avez kebele pour na kolania fu ngala journal pour na posi ko sepela ko kusa merci na Christian Kengebeni azaki bon na sima caméra pe na montage azaki assisté na Francis Kanza lokoka héritier mapinde ngulungu atiparota ki journal ngala mi repsena rendez-vous et que vous allez au revoir. Ah oui, compagnie africaine d'aviation CAA encore et toujours motivé na ndenge ya nefatedi na année 2026 au po azali sus ko kumisa perfection na ndenge ko sakana te na ba service na ye sécurité confort na régularité
bondi melange lendi lisusu na ndenge kosakana te mon côté na terrain c'est Pelas de ces Pelas atie bavion na la dernière génération lokola Airbus A320 pour na destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 motoka na service ya ba client na ye CAA mo sepelisi